Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde, bonsoir les internautes. J'espère que vous allez bien, moi aussi ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, Batou Babenga, Canada, États-Unis, partout dans le monde, ne répond pas à Dani Kosala Bouiti. Merci beaucoup parce que Bouibi, Tsunami Nengazala, Bande Kobalandi, tous dans la distraction. Batutu bakamarade na ngai bachroniqueur bachroniqueuse balingi bafinga mamingeni bofinga eti, faut arrêter tout ça, je vous en prie. Batu bokomi na bakanda bozobengana na ndenge mo bofinga e kaka bofinga eti. Mamingeni elle a un problème très sérieux bandeko. Mami aluka ngai Dani Bukombe po ayeba Nzambe. Tant que nous reconnaître qu'il y a un Nzambe, c'est qu'il a quelque chose ou à moi, Dani Bukombe Tsunami, na loba na nga na senga pardon na batu nyonso na sala mabe. Na senga pardon. Na loba mutu akosala nga mabe kozongela ye. Mamingi no ngo bomanga na kisi. Nzamba confondre yo. Mami, toi tu m'avais appelé. Na minuit où il y a un Bruxelles na Bruxelles pour Oyiba Nzambe. L'été kaka na période wana on s'est retrouvé yomoko au Kraka où il y a un Bruxelles. Dans un hôtel nanga, tu m'as parlé des choses très graves. Et bakambo lo bananga yomtuye bien. Mami et puis na cha nanga éducation nanga. Nako bimisango na miso ya batu te. So na ina bimisango na obimisango même na otindelo audio. Mami, tu m'avais dit ça. Mamingi nous en a besoin de Nzambe. Nzambe alingi yo mingi. Osambriye pour rien ndeko mwasi. Ba comédie na bino bozo sala na ba camarade no ba finga ka yo. Camarade no surtout azotia ba message wa finga yo par face d'honneur. Abenga finga lo ba n'importe quoi. Mutu nyonso eza te so otalo alingaka yo. Mutu te so azotia commentaire seke alingaka yo. Non, mami tala nsima zonga moto. Mutu abebanaka na bato nyonso te. Mami nga nakotela yo na defanda yo. Nakotela yo na makambo ebele, tu le sais. Bato na ya Hollande na bapenganga. Dani ozongeli mami, mami aza boye même bandeko na yo. Nalobi ata mutu aliboma azaka na besoin bato. Na s'approchaki na yo parce que bengango lela. Ou reconnaître que au sala mabe ou luba nanga makamoko ou toucha vie nangai na bino moi il faut na idée. La raison pour laquelle na approché que na komeko pas non, c'était pas pour ça na salani. Et puis sache que à chaque fois que je venais chez toi nazaki na kata bon Nzambe. Et ozo mela masango la mukina 8h du matin mela masanga ti minuit. Dans la méditation, je priais toujours et je parlais avec mon pasteur qui est Kabunju Alessa. Nabin Sambe, ya Kabunju Alessa. Papa na spirité yo kamakambu. Na boy na mwa sio na ipo na iti. Mami nga baboma ngati. Donc il faut lui Nzambe. Parce que toi-même tu sais que Daniel Zamotema malamu. Mami, tu craques chez toi, ma soeur. Yango sina kusala ba vidéo parce que tu n'as rien à faire. Démon je ou azana katina ou utiliser kayo mami ça les fort mami ngeni ou on la démon wana. Dieu t'aime beaucoup. Ou ça n'a besoin de Nzambe na kata vina yo. Il est temps de se repentir. Il est temps de connaître ce Dieu là parce que Dieu t'aime beaucoup. Azo peso ba opportunité nyonso pour comprendre que azali. Akimisio bato nyonso bazali ba proche na yo okomi na ba ami ba internet alakisi o grandeur na ye alakisi que c'est le temps de se repentir mais tu comprends pas, tu ne comprends toujours pas ma soeur que Nzambe azana besoin na yo. Arrête de mentir, arrête kokosa na bato makambo tout le temps, de fabriquer des choses, arrêtez d'imaginer des choses parce que toi tu es là ou imaginera que vase donner bazotonganga, Clarisse Boy bazotonganga, la marine bazotonganga. Change ta vie. Kola kola mukeza bitiste. Chabano à l'abri. Dieu, il a besoin de toi. Mamie, tu m'as confié des choses très graves et tu le sais. Tu m'as appelé à minuit. Où il était à Bruxelles.
na bosa na jour entier bobeba na leti ou se confier dans des choses que tu le sais toi-même, des choses très graves. Na conseil on a bi mami mona walisa nga na kamutu nga pe naza masumu na shina na finga na tonga nazo essayer ko changer vie nanga nazo senga na nzambe akabunzi walesa a changer vie nanga. Je demande pardon tout le monde na batu musu na shina na finga na lela bamongo na sorte na senga ba pardon pour na se libérer na comprendre ki batu pembeni nanga bazokufa mingi nzambe ateyi ngabi na ngai ntango nekoki oyeba ngai. Pourquoi batu pembeni nanga tout autour nanga bamort eza ebele boye nayeba nzambe nakumisa nzambe akabunzi walesa. Mais tout ce que vous faites là, on n'en a rien à foutre. Bofinga botunga bosala baréunion comme nde osalaka opesa bato mo bafinga ekoleka bandeko bofinga mami te mami ngenela elle a un problème bosambela nde mpona ndeko na biso ya mwasi botika kofinga s'il vous plaît botika kokotisa bana s'il vous plaît. Leti ma petite sœur propre, essaye de prier pour ta sœur. Ndeko na yo ya mwasi bozalaki na ye pembeni elle a un problème très grave. Basali ya nzambe baya na kati ya ndako na yo mami baya oprie na ndako na yo mami oloba na ngai dani nde tozongani botokabana te naza kaka motu lelo so nabebani no bato balobaka ke naza mabe naza na bezo tobebana na yo su te dani wana na nzela brisel oza na volant mais lelo osali yango parce que ozanga mawa parce que démon aza kodomine yo ndeko mwasi. Il faut pas otika démon etilisaka yo boye. Pourquoi il faut bebana na bato nyonso zanga mbongo ozala na bato mutu azalaka na besoin mutu. Arrête mami kokosela bato makambo. Tout ce que tu dis c'est des mensonges. Kolela no ezala na lokuta quand tu pleures devant bato bosali vidéo leli ozongi bando sekana ozi bien komeli mami je t'aime beaucoup. Nzamba linyo makasi tokomi na temps ya repentance tokomi na temps ya koyeba nzambe ndeko mwasi je t'aime. Sala tout aussi repentir sala tout yeba nzambe mutu nyonso okutanaka pembeni na ye poko osalaki mabe poko oblesaka bato poko ofingaka bato. Tu penses ou vous pensez vous là que bozo finga moi j'ai le temps ya kotala makambo bozo finga pour changer na vie nanga je resterai toujours Dani Bokombe Tsunami journaliste sans qu'ici ata bufingi et banda liroti lobby moi je vais prier pour vous mes sœurs. Mamingi ni nazo tiao na kata ba prière parce que nzambe a changé vie na yo parce que ozana démon moko azo utiliser ya grave démon amabe ko mimo na liwa ndeko mwasi ozana temps ya kosambela. C'est ton temps. Réfléchis batu tout bakini yo batu tout lokela bango ba problème ti wapi eloko nini silaka ti. Pourquoi démon il faut qu'on se zoba? Mais quand on ma démon, de comment si? Mais quand on démon, de comment si? Démon qu'on manipule aussi. Biso nous sommes na ba démon na kati na biso banda utiliser biso. Na air na ba qui stop ils allaient stop. Pourquoi démon qu'on manipule finayo? Pourquoi il faut que tu la rabattes makamu? Tu as des problèmes avec tout le monde. Tu ose ya kofinga bato ozanga mawa kokosela bato makamuto bwande kolia na ebozo vanda na. Moi je ne peux pas faire ça. Tout ce que tu m'as confié, tout ce que tu m'as dit etika na katanda kuna ngai. Peut-être proche nanga moko oyeba. Mais bato so bokoyeba te oyo se confiant nanga ozana besoin longa nzambe mamingi ni change ta vie au nom de Jésus. Je t'aime. Je sais que quand tu vas regarder cette vidéo tu vas pleurer chez toi. Je sais que tu vas pleurer parce que moi je te connais bien. Okolela na katanda kuna yo. Mais tant que obima na public na vidéo, ogangi le sous olobi nga batanga mutu na cité, mais oza déjà na katasi. Prie, change ta vie. Demande à Dieu de te transformer. Change ta vie, c'est le moment.
yango eloko na nga nayebisa bino ndeko bomeka kofinga mami tingeni te bomeka te botia ye na kati ya bapriere. Elle a besoin de prière. Bana na ye baza na besoin de prière. C'est le moment de prier, c'est le moment de se repentir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci na mande kwa obenganga lilo moko kana ngana lobela bino yango wana mami bongwana change ta vie, c'est le temps tokomi na tango ya suka ta ya makambo ebele ta ya miracle bongwana na kombo na Yesu Masiya bongwana tomona mami nge na komote ya bato kima demo elobisaka yo wana kima demo oyo etiako na baerreur Olobi devant internet lobi ngokufa mami songa sima mami ngeni. Que Dieu te protège, que Dieu te garde. Nzambe pe so force, nzamba pe sungayo. Tout ça la bien. Lubisa ya bisuti ndeko mwasi. Sambela. Ta mwana ndeka komukolo bongo. Sambela pa comprendre makambo. Sambela pona indeko nano sosalinga na l'ambition non de l'amour parce que balobi amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Moi je te pardonne au nom de l'amour na lingi no changer vie na yo au nom de Jésus. Merci.